MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandem de GTV Mafuta Yasika zel na nous grandam avec un grand G Kanagada ya actualité bandeko babolingo depuis un certain temps to ebike réseaux sociaux za ko ningana actualité dossier femme Tamar. Alors, acharnement tellement makasi la servante de Dieu Kokita Lobby. Bayini nae babela bagoatre, bayini nae babima babouton, bayini nae et banana bango batika la orphelin donc bakufa bay en fait à lobby à sali prière on a bengaka imprégatoire et contre batunyo so bako lukela ye mabe bandeko babolingo et kei ezongi bandeko babolingo bakongole batomboki balobi elle n'est pas digne ya kobengama mwana na Nzambe, elle n'est pas digne ya kobengama mo santu to pe mo Christu, elle n'est pas digne ya kobengama servante de Dieu parce que Bible zoloba na biso aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Ndenge nini ye ay kolakela bato mabe alors acharnement continuer, makelele continuer et c'est grave. Pour une petite éclaircissement, quand on est au salaki émission à Liboso, et sur un propos ya ndeko na biso oyo et keye zongi bato bazako interpréter na bandenge belé, je crois vous avoir dit que il y a des choses oyo balobarate na miso bato pe basala raté ezo senga mon maturité moko et na niveau moko boye pona mutu aye bandenge nini komemela yango. Je crois parmi malobo balandi sele je crois une émission ya Mama Congo et ça parce qu'alobaki a ça la confiance na mototé et akendaki plus loin mentionnaki même baboti nae même mobali nae et je vous ai dit que sur le plan spirituel elle peut avoir raison parce que la Bible dit que l'homme aura pour ennemi pardon les gens de sa maison, ce qui veut dire quoi pour na bato yo tamususu ba comprendre la version na malamuté et surtout pour les païens oh ba comprendre la version parce qu'il faut être vraiment spirituel et mûr pour na comprendre le passage wana. Il faut royeba ke na mokili oyo tozala na milimo si je peux dire mi balé oyo e anima kabatu ya Nzambe na Nzambe te to pe ya Satana. Alors muto na molimo Nzambe te to muto za par exemple posséder to na kindoki na muto o aza na molimo Nzambe baza des esprits différents oyo barozalara jamais na kinya entre bango mibale. Pourquoi? Parce que baza ba ennemi. Donc sur ce na butu ba kolukana pondoki azala ozage à détruire et moi na Nzambe ako se défendre et ako zala pe offensif bien sûr parce que mon naza ozage azoluka destruction na yé. Raison pour laquelle Bible lobby que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison et arriva ka ke na famille moko bana mama papa mama même moko za ndoki moko za ndokite neti Kaena Abel toyebi yango n'est-ce pas moko za na molimo mabe moko za na molimo Nzambe et Kayan bomande konaye. C'est ça c'est que ce verset veut dire pour na moto ayebite mama ko za na misala mabe mwana aza mwana ya Nzambe to mosali ya Nzambe yango bomonya lobaki ke azala na confiance en moto te tango mususu ndeko Nzamba révélé que baboti ne baza bandoki na confirmé te mais nazo meka ko interpréter malobi bima na munoko na ye et de même ezala bat basala ba choix ya mabi mobali azo prétendre ko servir Nzambe mais aza pumbuskin bazali et belepe ba mama passer ya bandoki bazalaka donc ezana contexte wana mais sauf que ezaba biloko oyo na miso batu sur le bolo bango ça va scandaliser loba ozo exemple ya batu misusu mais yo moko direct. Pour na koluka kimia, tu ne peux pas. Yango bomoni na mekai ko expliquer l'autre fois. Donc de konabi so za juste na besoin de sagesse. Nzamba sunga côté wana. Par rapport à ko modire ba ennemi, biblique ou pas biblique. Et nazoko encourager yango te peut-être ba ba kozonga mabe pamba, mais est-il que ezali biblique. Prière oyo David asala yango je crois na psaume ba lecteur à Bible boza puis psaume 90 et quelques ba 96
Et là, moi, bongo, na psaume 90 et quelques, David a ça la prière au contre Baïninaï. Et batobele balobi que c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Bible zolo banabi soto limbisa. Ok. Na omekako expliquer bino. Tango batu baza en guerre. Tango batu baza en guerre. Ok. Et baza binemi, n'est-ce pas? Baolukana, n'est-ce pas? Moko il faut qu'il y a toujours. Ce qui veut dire, Nabitumba ba utilisera ba arme, na défensif, na offensif. Wakolonga alongi. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est le combat spirituel. Encore une fois de plus, ils ont prière au basala kayango na misu ya batute. Et par rapport au Nouveau Testament, na rozonga, na expliquer en long et à large, profondément à la lumière de la parole. Ce qu'elle fait là, c'est biblique. Et mais sauf que c'est loko basala on a mis sur batute. Et parmi les ennemis, je vais peut-être choquer, ils ont un ennemi oyo, babi qui s'arrête. Pourquoi? Soko biki siye yo okufi. Mais quand à batu oh peut-être oh bazolo bamabe na réseaux sociaux, et zaka keno il faut to signer la bangoka mawape ngolo nzambe parce que ba api ba am o ba sengeli ba bika. Ba wana je crois ba binemi oyo te. Il faut to tinde la moto, il faut to boma, il faut to bimisama kwanza na ba soki ba bouton soki biloko nini. Et baza bato yo, il faut to sengela kama wanzambe. Ba kutana na Yesu, ba bongola mitema po ba comprendre pe ba mususu. Mais ennemi oyo azoluka liwa nanga, il faut na bondela na molimo, na tinda bibotu, na bamba ba grenade na ba bombe. Soka kufa kufa nga pete mutu na roboma e dépendara na nzambe parce que Bible zoloba na bomo ina kufa nzambe nde mutu a pesaka tope mutu alongola tope atiaka tope abakisaka. Donc tant nga na osambela nga na obondele pa na tata et c'est Dieu qui exauce la prière. Ba effet au prière e kosala ezalaka mutu te mutu a contrôlaka yango mais ezalaka molimo na nzambe et c'est Dieu qui va décider. Soki a ko décider ennemi wana koya kufa ezaka aye. Et wana na meki ko expliquer par rapport ya ba qualité topé ya ba type, voilà, qualité c'est pas ba type ya binemi auto zala na bango. Quant aux gens o ezaka ke no atoni ngai to alobi mabe pona eloko na lobaki to na salaki a mutu quand même na otinde la moto ta kufa quand même. Ka po mutu alobi na ke no grande dame na sepela no zoza mongongo lokola mobali neti tata mo awuti ko finga nga na TikTok alobi nanga bakanga ba izine o mona mondelo kokoma na do pona inga na chaka choko siko mutu abongo penza na kobondela nzambe tindela e moto akufa to pa bima makonza bima putain non quand même non. Donc nyonso ezo dépendre na maturité o mutu azanango ya compréhension ma ambu na nzambe ezo dépendre pe na motema mutu azali na yango. Certainement je me fais comprendre. Prière o asali eza ba prière ezalaka eza biblique mais ya liboso eza ke eza ba prière o basala yango na miso batute ya mibale eza ba prière o basala yango ennemi nyonso te parce que na ba binemi tozala na ba type na ba catégorie ya binemi et ana mutu mosusu alingaka yo te car peut-être pour monaka yo ndenge ozali tout ça mais akokoma nena niveau ta chelo poisson pour kufa moi bazuwa kande ezalaki isia ya laksani na ya ntaenda za kitoko ba bilo moi ba jarwana siko mutu ndenge wana yo keno kotindele moto akufa na ndenge nini et na kaya bongo pe nzambe pe a exaucera yango te parce que eloko bato belé bakanisaka ba chrétien belé bakanisaka ke nzamba zalaka ya bango moko oui basali na nzambe belé bakanisaka ke nzamba za na poche na ye donc du coup akosilika modire na epe mutu et puis hasozela ba effet non ezalaka bongo te makambo ekokokisama te. Une fois Yesu na ba disciple bazotambola et badi tout monde ba nero leka baloba yelo mo ba sepele na ngote vous vous rappelez non et tout wana sope ba traiter bango du genre je crois ba tout ba lecteur Bible va se rappeler ba disciple ba ebisi Yesu maître en fait ba ebaki pouvoir o Yesu azaki nango ba ebaki autorité o Yesu azaki nango sur le plan spirituel ba ebaki ke maître ana pouvoir ya kosala nyonso balobi na ye to belle la moto et kita et boma bango. Effectivement Jésus pouvait le faire mais beaucoup de réponse à Yesu. Aïe si bango vous ne savez pas vous êtes animé de quel esprit.
ne savez pas vous êtes animé de quel esprit. La Bible dit que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. C'est ce que les disciples voulaient faire. Et ils sont non, 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 c'est normal. Mais tout n'a pas ça malamute. Quand on est là, il faut que vous ayez un liwa. Baba amoye nzamba keli. Baza batu, baza droit à vie, baza mérité, baza peine à besoin à salinde, baza wana. Donc, étant chrétien, tu vas contrôler ba émotion na biso. Nzamba zalaka na poche na biso te. Nzamba zalaka nzambe ya mutu nyonso. Ok? Il y a de ces fautes là on peut pardonner to leki si leki. C'est vrai il y a de ces choses là et ça la rapasi. Koyo quand on est likambo par exemple gratuitement mutu finga yo ça fait mal au cœur. C'est quoi pour ba finga il faut na singa nzamba boma mutu wana non. Effectivement, on nyonso mutu lona rabukaka. Nzambe ako récompenser pe na ndenga fingi. Akutana peta musuna mutu ko finga kai koleka. Oh ya songis a salingai. Ou encore d'une manière ou d'une autre nzamba ebi ndenga ko betela et tout dépend de Dieu. Parce que la Bible dit, dans le livre à Thessaloniciens quelque part, que c'est dans la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Lorsque tu affliges un oint de Dieu, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, il faut faire très attention. C'est dans la justice de Dieu de t'affliger aussi. Il y a un bon moment où bato mingi balinga ko tuka basali na nzambe, ko finga basali na nzambe, ko salama bena bana na nzambe. Faites très attention. Parce que nzambe a salama amuneti mutute. Yo ke kosala mabe to koyokisa motema mosali na nzambe to ya mwana nzambe pasi yeba ke soka leleli yo na losambo ata soki nzambe akoboma yo te mais yeba ke ozala na mbano e kozala malamu mingi te yango moni bandeko na ngai faut vraiment beaucoup éviter kozala na ba problème na moto o azana nzambe. Je crois naza clair côté wana. Et par rapport ya koloba ke non na Nouveau Testament, oui, le Dieu de l'Ancien Testament c'est aussi le Dieu du Nouveau Testament. Ah oui, et Yesu a qui accomplir loi et non quoi abolir. Il y a de ces choses-là échangées. N'a pas ça un exemple, il y a Mutumoko à laquelle mabe, il y a même beaucoup, il y en a même beaucoup. Mukomususu Paul azote, ya botala on a acte des apôtres, je crois dans chapitre 6. Botanga onyo so boromona. Azote ya. Il y avait une personne, bon, on a peut-être son un passage, mais dans acte des apôtres, bon Luka. Et zaki la Mutumoko, pendant que ba apôtre bazote ya. Ya zangi na ba kisi. Musana na bandenga mystique, abano beta ba flèche. Abeta ba flèche de façon que batu ba ezwa parole wana te ekota te evanda te zo esika te. Et du coup Mosel Nanzambe tellement il était rempli du Saint-Esprit, il avait la révélation, il comprenait et il voyait tout cela. A pas mêlé jusqu'à quand oko obscurcir ba décès en Zambie. Et puis à ébisser pour un temps, tu ne verras plus le soleil. Du coup, la personne est devenue aveugle sur les champs. C'est dans le Nouveau Testament, non dans l'Ancienne Alliance. Bilo kwane salema, ba Ananias na ba Safira, ba lakila ba oma be ba kouya ba koufa sur place. Et ça dans le Nouveau Testament. Faites très attention. Faites très attention. Et nous se dépendons capé na niveau ya autorité spirituelle à moto. Boebi bato baza ouin, c'est vrai baza na compassion généralement. Au moins mutuana nzambe, ouin na noté, ouin na noté. Mutuana Yesu penza ya animé la nzambe na ndinga solo. Baza bato généralement baza na compassion. Oko sale mabe, a qui révolte mo kati na ye, al lobano likambo parce qu'il y a des gens sur al lobi likambo mon ami. Et ozoyo ezo dépendre na pouvoir na autorité nzamba tchekati na ye. Ah oui, eza mukeza la monene soka lobby ekozwa. Alors, mingi batwana bazalaka, oka kanda linga réagir mais kati na molimo mosanto oka compassion atiki. Mais eza pe na ba misusu, il y a des cas particuliers. Akoki ko kendepe na sa kanda na alobi eloko mo ekomi to esalemi